Voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso oyo bozali na République démocratique du Congo, bozali partout où bozolanda biso. Nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob apambola bino. Oyo ezali émission na bino Eco International, ezali une émission oyo ememelaka bino ba news. Donc on va bien na portugais ba novidade. Toyela bino ba news esika botinda biso. Peto sepelisaka bino à tout moment, toyela bino penza ba news. Oyo utalapina na bafond toyaka kotalisa bino yango vraiment Nzambe apambola bino. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na nzela na caméra kuna tozali na frère na biso Cédric Makela, l'homme valable. Donc grâce na yende botalaka ba émission kitoko oyo elekaka na chaîne na ngai moko Flamme d'Angola TV. Donc Nzambe apambola bino. Voilà donc l'autre ici vraiment toyokaki pe écho. Il y a un pasteur, un homme de Dieu, Oyo, nous avons utilisé puissamment dans le belé. Donc, tout au long de l'émission Oyo. Donc, directement à ma gauche, je suis avec mon invité du jour. On a joué un bonjour, pasteur Jean Bosco. Bonjour, bonne santé, église, Ndaku, Nyonso, ils ont tout ça période de confinement pour la Moussala Nzambe. Ok. Mais tu m'as que le Banzambe a confiné. Ok. Nzambe a continué à tout prix à Kosala na basali naie na église naie. Le tout comme plus l'église de la maison au bateau bateau sala Moussala Nzambe à travers la maison pour na temps la Bible à Kala église avec na banda pour bateau. Mon apôtre Paul a Koroba. Bo pesa mbote na bakristo o bazali na ndako ya Akilas na Priscille bo pesa mbote. Donc ils ont collecté que le Banzambe quelque chose ba makambo ba lobby le Banzambe a confiné et ça n'a jamais bloqué quelque part et continue comme ça là. Ndebiso ba tuto za na esengo ya komisa Nzambe la situation non so la vie toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. OK. Donc, la situation c'est comme le biso, tout quand même dans Zambé. Ok. Donc, voilà. Pasteur Jean Bosco, avant de faire sa thème au Tozolo de la Tongwa Lelo, aux pasteur, il y a l'église Nini au Yozo dirigé. Bon, dans un ministère, il y a évangélisation au Tozoko Benga, église de la grande puissance de Dieu. Ok. Donc, mais tout travail quand même plus dans le domaine il y a la formation. Donc vous avez leader. Oui, un leader. Nous allons beaucoup plus enseignants dans l'Italie, Makambuya, Bibi, donc il y a formé bateau. OK. Dans l'école Bisso, école Tyrannus. OK. École biblique Tyrannus pour aborder bateau dans Banzela Mingi, Théa Bango, la Bandako, Théa Bango. En ligne, ok, le Banzambe parce que ils ont tout monique et l'eau que vous c'est votre mine la ligne aux anga oyebi. Ok. On demande le dit mon peuple périt faute de connaissances selon Osée 4:6. Ok. Donc ils allaient dans le domaine des belés. Tout ça filme à cigarette, ils ont filmé, ils ont détruit le poumon, mais ils ont montré que non, ils ont bientôt péquissé. Mais tant comme une maladie qui dit comme qu'on regrettait pour la nini de tikin de quoi azuko fabo donc azuko sanga oui bah que même du cas de comme là boumé ok période de malade de mabe quoi awa batu mingi pe ba kufi mingi parce que bazaki mingi pe la problème ba maladie ya ba poumon ok pour ba mela kama kaya mingi ba mela ba diamba ba so to ba drogue tani yoko kuta na bokoni wana pe mingi amba mbali bango na ba malili ambali bango. Ok, voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na tango oyo. Tango oyo tozolobela lelo ezali ba phénomène bizarre ezoleka na ba église, ezoleka na mokili. Donc lelo pasteur Jean Bosco a mieux placé pour na tosola na a expliquer biso ba phénomène wana vraiment pour na to sauter yango be pour na to tika yango eloko nini o biso et sengela biso to sala. Pasteur Jean Bosco la Bible lelo to komi komona ba phénomène bizarre il faut to ba nom l'église. OK. Parce que nous tous toujours représenter déjà l'église.
mais faut que banana na makambo yo etali non na l'église lelo tokomona ba phénomène bizarre ils ont passé dans l'église au monde en pasteur lelo azaki mokambi tant pasteur amoni azoki na sura nga kufa abengisi noko na ya uti peut-être na kolongo peut-être uti na mboka moko bosongolo aye ba former balakisi des versets tant pasteur anga kufa atiki testament ke senga na zate noko na ngai moto akotika na pasteur. Est-ce que babiloko wana ezo salama eza vraiment bien ou bien nzamba osepela na babiloko wana nzambe oyo osepela na biloko wana te parce que wana ezali déviation moko boye doctrinale oyo bato bazali kosala bazali koyeba te ke makambo nyonso ezali na mbela ya moto. Nzambe abengaka motu, nzambe mpe aprepara motu. Totangi na kati ya Bible tozomona na mokanda ya 1 Samuel ute bandeli kuna tozomona na chapitre 3 tozomona ke na ndako moko ya mosala nzambe ezalaki mosala nzambe sacrificateur Eli azalaki na bana na ye azalaki kosala nzambe mais likolo bomoi na bango ya mabe ya masumu bazalaki kosala nzambe asalaki ke atiki bango akei kobenga oyo moto azalaki mwana moke na ndako na ye oyo tobengi ndeko na biso Samuel. Ozomona ke nzambe moko asali ke olie famille ya Eli e continue kosala nzambe masumu baza kosala na kati ya nini ya ema ya nzambe. Nzambe asali ke a permettre ke libota wana bakende kokufa na bitumba o bazaki nango na ba Philistin. Ozomona tant bakufi donc déjà descendance wana ekateni. Ozomona tant ba yeli message pas ya mosakoli et pas ya sacrificateur mbeka Eli ba elobi ne que non arche nzambe ba boto yango et qui ba Philistin pe bana na yo basili kokufa na bitumba wana. Alors ba yeli message wana balobi akui à la renverse a piqué crise akui à la renverse mutu na ye ekui likolo ya libaya pe mba moko boyi akufi. Donc akufi déjà ozomona ke il fallait que lignée na ye continuer na kosala nzambe mais nzambe akati yango pe esalemi ke maloba nzambe ekokisami ke na tango wana ngai nzambe tana kofrappe na kosala ke na longola mosala oya botumi mbeka na libota oya yo na kopesa na bato mosusu. Ozomona ke prophète Samuel oyo devenu prophète azalaki moto ya Ephraim azalaki ya libota Ephraim. Ephraim azali bana oyo bauti na Ephraim na Manasse bauti na Joseph oyo etomona na Egypte. Donc libota na ye ebimisaki bana wana. Donc nzambe asaniti afungoli parenthèse mo akoti bato bazalaki na kati ya inyo wana te atiki sikoyo ba vrai penza o baiki ba libota batumi mbeka comme soudan les sous ba ele komande. Donc bref tokoki ko fabriquer ministère te na kopesa exemple ande komo na bandundu mosali ya nzambe azalaki na église na ye amoni nde komo na mbongo ebele abin yo za moteya bitema na kiana mate na ko former na mbongo ebele abin na former o sa ndenge ni akomeli mate ebele na kaye ebele penza azani mopagano. Siko tango na église azona mbongo na ye un jour ye pasteur a voyagé ndeko wana abandi koteya selon ya otanga sans révélation otanga un jour bandimi baozela ye azoya te 9h 10h bakelanda ye papa ya koteya so pasteur ata mate esili nango. Donc naza mate asusu te donc oyo batikela ba pasteur esili bato bakei bayembi krite mpe esili. Donc oyo kozwa motu te mpo aza na mbongo na ye okomisa ye pasteur. Donc ezali eloko moko ezali domaine moko ezali spirituel. Il faut que motu azala
appelé par Nzambe. Ozomona a bien par Nzambe et puis ko bien par Nzambe Seigneur abimana azala critère pour la éligibilité que moto ya solo a bien même comme ça dans Nzambe. Donc na vie ya moto to ko banda avant moto ko ma mosala Nzambe liboso Nzambe asala en sorte que liboso abota mambota ma sika. OK, amen. Ozomona. Donc il faut à tout prix d'abord que motoana azali boso disciple. Disciple ya Yesu Masiya. Okobite ko koma mosala Nzambe sans que azali boso disciple. OK. Ozomona. OK. Donc yango moni que Yesu atindi bato po basalela ba kende côté ya sama malamu. Donc sur totali okomona ke ba oyo nyonso Nzambe metaka bango à part. C'est pour une tâche quelconque atiaka bango à part. Akozwa mutu likolo ya famille te, akozwa mutu likolo ya tribu te. Mususu omona église ndeko moko azali wana esengeli a remplacer par exemple pasteur, mais akoluka tribuni ya tuni ozali na tribuni. Ozomona akoluka oya tribune ya préparer ayoko tia wana. Alors là tobimi na bandoma Nzambe. Mais ceux qui mwana pe ya pasteur, ceux qui pe mwana ya pasteur azali disciple solo akana ministère appel ya Nzambe akoki pe pour remplacer tata na ye asala mosala wana. Ozomona pe azala crainte ya Nzambe akomisa yango eloko na bango te. On a vu ça. Eloko na bango te eza eloko ya Nzambe. Ozomona eza eloko ya Nzambe obengami pa Nzambe po salela Nzambe po salela papa na yo te po salela église na yo te. Tomoni Nzambe asali en sorte que le bato mosusu babanga Nzambe basala pe Nzambe batika ba ministère na bango na bana bango te bien que babi pe maloba Nzambe mais akamati atiki na bandeko ya Lingomba oyo amoni ke bazali na makoki ya kosalela Nzambe. Ozomona alors yango biloko wana esengeli toyeba malamu ke ministère bakoki te kofabrique moto esika wana. Esengeli azala appelé par Nzambe, esengeli azala moto moko boye aza liboso disciple. C'est-à-dire moi Yesu wana poso tokoma ba disciple accompli. Donc obandi liboso ozali disciple. Disciple azali nani? Disciple azali neti na mon disciple eza uti na mot grec benyango maphetes, c'est-à-dire un apprenti, un élève, un étudiant qui est auprès d'un maître. Maître on a ko inculquer ba notion, a ko inculquer pe ndenge ya kosalela. Il y a des gens ozomona ke aosala Nzambe alingi Nzambe mais azana déontologie te ya kuza mosala ya Nzambe. Omona munganga soki otanga mosala ya kimunganga akoboma basekele mingi akoyi kozana bataki mususu ke likambo na kobisa moto te. Bina mosala ya Nzambe esengeli pe bato bayeba ba notion wana ke moto abianga maliboso. Alobi boye alobi atindi bato Yesu apesi oyo tobengaka liboso ordre na biso, ordre ya Yesu ezati ya biso bato avant akende na epa ya papa atikela biso tobenga ordre suprême. Ozomona alors à partir ya ordre suprême wana tokoyoka Yesu abi boye alingi natanga yango parce que c'est vraiment important. Abi boye na mokanda ya Matthieu chapitre 28 verset na yango 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, moto a Nzambe liboso za moyekoli. Aza la disciple à Yesu. Personne total a dit toutes les nations. Nation oyo, mo nation ezali ethnos. Na grec et la kisi ba ethnie. Bakabila nyonso minoko nyonso ya mokili nyonso ngeli bateya bango.
yango mpe ezolakisa na ntango ya suka bazolesengeli ete liloba nzambe ekende bisika nyonso ekóma na bato nyonso mpe na yango na ntango wana suka ekoya alors yango omoni ke okozwa liboso moto akóma disciple so akomi disciple donc liboso ayambi yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi na ye moko na nsima abandi kozwa baformation oyo ya ba ABC ya biblia moto akobandamo bafermissement akoyi yango mpe bomoni mbuma na ye bokoyeba bango na mbuma na bango omoni ke noo moto oyo aza litato ye malamu azokobanga nzambe mpe bozomona kati na ye ke akosalela nzambe ozomona alors namonaka basalela nzambe oyo baza na miso kofonga bayebake no moto oyo deja aza eloko ya nzambe ngai naza kolinga makambo ya nzambe te naza kolinga jamais makambo ya nzambe nalingai na ngai nayambi yesu kaka kosala nzambe nalingai na ngai te mais papa pasteur oyo esika nga nakolaki mingi na ozone azalaki mobali ya mama kulutu na ngai azala kofanda ne ndako moko alobi na ngai ke namoni yo kosalela nzambe ngai te ngai nakosalela nzambe te mpona nini parce que na ntango wana lelo bapasteur bozolata malamu mais na ntango wana yaki pasteur ozomona alati mwa sapatu moko bozomona donc mwana gomme moko boye omana komona ngai bi bongo mosala ngai asala mosala nzambe yango mpo namoni tante na ngai esengeli dimanche mpo balia il faut azela batangi mabonza titititi bakoti bareunion ba 16h nde balie babimisi te kolia te 16h réunion esili batiaka soki bapesi quelque chose mpona paster mpo bakende kolia mama pulutanga mwana aleka kotuna wana yango biso tokolia te abenga mobali ya fani komoni stéphane ya fani tokolia te tokolia te zela nano bareunion bakatanga na mbongo kuna moi sikoyo biso ekomi organise na ntango wana alors on a idée qui nous sala nzambe ngabi c'est pour s'appauvrir la vie a passé so ba pese mo na ta wana ke siko na wenza benga wenza bitula ya poko wana ke a somme wa quelque chose beaucoup de là ba 18h 19h est-ce que trop bon mais sikoyo komi prestige ko la mutu mo sala nzambe tout le monde na pi kala yi ko ta ma bi ba ki ko ya soni so mona alors bref na sepela quitté ngai nakosala mosala oyo te mais tala ye alingi na bana bakosala mosala wana mais ngai naboyi na ngai bi te nakosala mosala te parce eza nzela moko ya pasi ozomona mais ntango apela nzambe ekobima donc akani ngai paster nakolinga na totelema na moki wana parce que namoni oza na makambo ebele ya koloba makambo ebele ya koloba napesi na mokie naozongela yo napesi mbote na apôtre Idi Amin Nzoke Mbombo Char d'été, c'est mon père spirituel. Napesi mbote na pasteur Tete Ndaya, évangéliste international Ange Mwamba, l'ambassadeur en direct il y a Paris. Napesi mbote na Koumassi Photo Shalom na Paris toujours. Chimène Kouke presque Jeko Ali Boudia qui toujours na Paris. Napesi mbote na Franck Moussoko Tchobo, Franck Moussoko Tchobo toujours na Paris. Nzambe apambola yo. Voilà, pasteur, on a deux petites questions à tout le monde. Est-ce que lelo moto abongoli na motema te abandi déjà osala mosala nzambe, est-ce que ezali na baministère wana eza première question. nalobi moto oyo deuxième question yango oyo moto oyo abongoli na motema te aosalela nzambe sor na ye ozala nini? Ok, na moto oyo abongoli motema te aosala nzambe bazali ebele. Bazali ebele parce que eza nombre na bango ezo oyo tokokolanda toyeba exactement baza boni, mais est-il que bato mosusu baregreta na kokutana na moto aosala nzambe ayeba nzambe te abongwana ye te. opesa exemple moninga na nga moko lelo oyo pe en son âme nzambe azwa ye akende koteya na masina akende koteya na église moko pourtant akende koteya boye ateyi message sur la nouvelle naissance, message de toucher église. Mais tant qu'on a lancé appel, mais le pasteur était vivement touché lui-même.
il s'est mis à genoux devant l'homme de Dieu, à Oteki Nakitambo, à Telemi, à Yambisi Yesu Masia. Yo moko yebana no yamana Yesu te. Vraiment. Comment on va côté là-bas te biso ndenge nini na kata bergerie. OK. Alors malamo ba kini na bango pasteur atika le mon église na ye. OK. Mais na sepelaki na humilité na ye. OK. Ya ko yeba que et sengeli liboso pa ya liboso asalango. Oyo asalaki te abikota inengi. Na boloba erreur ya nini ye aya na église mo bonne ba pesa invitation aya na église ba inviter ye à côté de l'église monter yo mukolo oyo bateki monter wana asaki appel te OK asala appel te et puis atika na na mesa non ayi modé verset 3 verset ni pe ah comment le faire za kasa kasa ko bongisa ba kiti bani pasteur abano penda bino o penza akosala nzambe ti peka kana rythme wana le ndeko ayiko koma pe mosali pasteur moi bapesi moi département moko ya fondation azoko yambisa bato Yesu oyo moko yamba oyo eza domination bien ayamba te mais ayambisa bato Yesu sikoyo mpe eleka mikolo ebele mosali ya nzambe wana sikoyo abandi koyoka mposa mpena asala ya nzambe asengi papa nga mpe nakoli tika nakende kofongola moi église na nga yango mboni akoyaki na église wana akomi kosala nzambe mais premier point wana akoya nango te nakopesa mwa litangi moko boye na romain OK na biso awa esengeli na mokanda ya romain chapitre 10 verset 9 na 10 bali boye si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus OK si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort tu seras sauvé amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Okay. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Confondu. Okay. Alors, tana likambo oyo ndekwasa la kanza banaka na mo mesano. Akota mo mesano sans que a passé na eloko wana. Bangondi bapamaka ba makambo abe. Donc la notion oyo ba fermissement tu as dit quand on bandai ko sala nzambe quand on bandai mimba permission ayiki donc eloko mo mais le l'église susu et si là pas qui parle susu mais à mon ali base et à mon ene pour sala nzambe alors on entend ngo moni soki ezalaki ke akoba ko sala nzambe ba limina ko amoni nzambe mais yé mo ko suka akei wana so ya mutu wana so ai akei esika mabe ozomona po nzambe na ye bayoti ozomona OK ozayi kosala ngai mais yo ezali okota na ekuke okota na ekuke te mais ozali lokola mercenaire ozosala ngai lokola mercenaire pour ba intérêt na yo alors deuxième question olobaki ke moto akosala mpe nzambe sans ke abengama donc esengeli te baliboso ke mposala nzambe esengeli oyo bake nzambe déjà abenga yo apart tokomona bato mosusu so tali appel ya André nandeko na ye Pierre soko tali malamu nkolo abenga liboso dans na mokanda ya Jean chapitre 1 tomoni na verset nango ya 29 babina biso venez leur dit-il voyez ils allèrent et ils virent où il demeurait et c'était là auprès de celui auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra les premiers son frère Simon en lui disant nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. OK. Donc André Nemutu akuta liboso na Koleus Messia, c'est le message de Jean-Baptiste alobaki na mokanda ya Jean 1 29 voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. P ayeko la 36 par le bi voilà l'agneau de Dieu. Donc André abandi na Yesu mtaliboso na sima ayeko intéressé pe de connaître Simon mais à la longue to ko mona suka nango Simon mutayaki na sima
yini église yesakamati ale ayokotia ye moto ya yambo. Amen. Donc bacritère ya nzambe ezoloka bacritère ya bato te. Simon kutu mpe atanga na yebe mingi te, mais kaka azwi ngolu ya kotanga na ekole ya yesu mpo azalaki na pécheur, azwi formation mpe yesu akamati kaka ye wana ayo kotia ye mokonzi ya lingomba. Soki yaki biso bato ba non tokolanda liboso André ayaki moto ya liboso nakutana ndeko moko boye azali kobeta na ekipe na nini ya zaiko kuma kobeta batalako wana na kitambo alobi nango mona église biso nde tobandaki yango kutu premier missionnaire ayaki kotia Pierre tozalaki wana abandaki moto ya liboso mais suka nango atikali kobeta kiatalako na ye alandi su makambo te. Donc baoyo babandi liboso bakoki kobanda liboso bake bato ya nsima baoyo baye nsima mpo bato ya liboso. Donc na critère ya nzambe appel soki nzambe abengi emonanaka clairement boye. Donc nzambe aza na ndenge na ye apesaka na Jérémie abike naponaki yo na etablisaki na kati ya libomama no deja na naponaki yo mpe nasalaki ozala mpe prophète des nations. Ozomona donc nzambe abengaka mutu a établir ye mpe apesi ye mona mbela ya bato ebele yesu azali kobenga bango akuti Matthieu collecteur ya baimpôt abi lève-toi et suis-moi alandi yesu masiya abandi kosalela ye. Donc soki osi liboso appel yango nzambe nde soki osala ndenge nini aéquipe sikoyo. Donc formation nde sikoyo eyaka na nsima ozali disciple ozwi koforme formation ya nzambe apesi yo mpe bandi kosala nzambe nsima nango. Donc ekokozala te kobiangama te oya kaka osala nzambe ndenge wana. Basusu mpe bazalaki bachantre na l'église azokoyembela nzambe azoyemba nzambe mais à un moment donné omoni akomi kosala nzambe. Soki eza appel ya nzambe ya solo ça va bien ndeko mosusu asalaka nzambe malamu na nzembo balingi mpe akoma nani pasteur. Donc bandi komona mikolo mingi bayembi mingi bakomi bapasteur bakomi ministère pastoral mais mbeba mpe ebele bambeba mpe ebele. Donc esengeli ya tupi toyeba tika kotiaka fouillage to embouteillage na ministère babiangama mpona mosala nzambe te babiangama peut-être mpona koyemba mais akoti mpe na ministère alongo frère akomi pasteur azo ministère. Donc ozomona mutu akanisi ke soki akomi pasteur azwi grade moko boye nzoka te ya complémentarité na kati ya ministère charge mokumba monene esengeli mutu ayeba ngo eza moku monene. omona mutu biso ongai nazala na ngai adorateur mpona yembaka mwana mutu mpona adoration akoti je t'adore adore nzambe. Mais pourtant babila biso que mon adoration pour la première fois baptisé dans la Bible ezalaki Abraham. Abraham ntango azokende kotumbela nzambe mbeka mi mwana ye alobi na basali na botikala ngana mwana toki koadore nzambe. Abraham abi na voix ngo te kazaki azoyemba voix moko kitoko te koadore nzambe nde ozomona. Donc eya nango na sens ya banzembo te yango moni esengi malamu soki nzambe abengi ye leloko te odiscerne ke ngai babia eloko te mpe basali ya nzambe badiscerne batalent badiscerne mpe appel ya moto na kati ya moto oyo estce ozomona eloko ni kati na ye mpe nzambe akorévele facilement ke le frère ici azali beaucoup plus prédicateur azali beaucoup plus makasi mpona intercession asala te. Donc ministère nyonso ezali mpona nini na édification ya corps ya Christ. Merci pasteur Jean Bosco. Lentement et sérieusement tokomi vraiment na suka ya émission na biso oyo ezali première édition. Question na ngai ya suka eza boye opesa biso école ya ministère ezali wapi, opesa biso adresse na yango, okotangela biso balivre boni oyo okomi peut-être moto mosusu aza na Europe akosinteresse na livre wana asomba yango bakoki kozwa yango mpe ndenge nini. nakoki koloba boye que moi kokoso moko boye kotela biso avant toute bapériode ya corona oyo bisika tokoki koévolue na Gombe tozalaki basombaki lopango wana alors ezalaki mwa pasi mingi mpo
tout ça sous activité de Sikawana pour dire quoi cadrer pina ba chege tout ça côté à bango na ba prostituée. Alors ici quand on est qui ming pour ça ba enseigner sur place wana. Alors après un moment donné tout le monde to qui ne sika musu pe ba bengana biso pe ka ta mouvement comme moi comme le cas des allocations. OK. Alors pour le moment tozoa contact je pense que la ville va déconfiner. Tozonga sikoyo na jardin botanique. OK. Ici quand on fait ça enseignement, je crois que et ceux qui font vraiment tozonga de s'installer des places wana. Voilà un message na ndenge ou le pas. OK. Voilà. Donc on les alliés école les alliés bibliques. Peut toujours que ça nous soulève enseignement en ligne ou bien to se déplacer pas à motokei bateau va trop pris dans misale délai. OK. To to kuten na inesika mo boye to pesi parce que les loyo mingi bazoko bazana appel ya nzambe des fois mais ala tenter zomona alors il faut faut je mutu ko sungaye puisqu'à ce qu'on a monté à une décision que non na sala nzambe je pense que mon consultant ko la na oyo tali comment mto sala zo sala pe a fait la paix nzambe a fait la paix mukili sala mukili. OK. OK. Bah avantage na on a pas des avantages pe les alliés. Alors le tali ba livre na commis moi ba livre vraiment épelé. OK. Mais et comme il a noté pas sur le marché. OK. Donc le thème na on a ko peut c'est pas bateau et les alliés première livre to commis les alliés la restauration holistique. OK. Peut-être retour na ngai pour un titre wana mais les alliés très utile moto nyonso a passé par nini restauration azali moto restauration bazali ko restaurer et loko moko nit ekufaki ebebaki bonzaki yango ebebi apesi yango lokola nzambe azongisa bomo ya Job. Job a problème à perdre bana bien mongo nzoto ebebi mais suka ya vie na ye nzambe asali a restaurer vie na ye apesi bonne santé apambole pe na bana mwa bitoko apesi bozwi. Alors titre mususu oyo naza nango ezali titre ya imposition de main. Imposition de main. Avantage nango impact négatif et positif. Donc imposition de main tozomona ke lelo na ndenge yesu apesa biso lotomo wana lelo komi kosalema ndenge mabe mingi pe malamu. Avantage nango ezali te moto azopambola ma partir ya loboko ba mamie et pas mosala nzambe. So mosala nzambe akotambola na kobanga nzambe amamie loboko opambolami pe okomona nzambe osala à travers la connexion wana nzambe osala ke nguya nzambe ekotakata mutu lobiko ekotakata mutu mais imposition mususu demain comment compliqué. Nazaki na cellule moko ya prière na kitambo ndeko mosusu aya pena wana azwi sœur amemi epa na ye ebe aimposé maboko ti akamati huile d'olive atie na kati ya partie intime ozomona ke biloko ya bongo ezali très dangereux. OK. Alors mpona oyo etali numéro na nga mpona bacontact nakopesa oyo ezali na nzela ya WhatsApp ezali numéro plus 243 81 80 85 750 wana soki obengi ndeko Emmanuel Lupemba oyo agéraka mingi ba communication na biso ya mibale ezali plus 243 89 35 62 17 8 na suka wana ezali na nzela ya ngai moko mosali na nzambe pasteur Jean Bosco. Donc soki obengi biso na korepete oyo ya liboso oyo ya WhatsApp oyo napesi wana plus 243 81 80 85 750 wana obengi ndeko Emmanuel Lupemba. Nzambe apambola bino mingi ba oyo bakokolata biso. Je crois que matière ezali moins ebele tokoki kopartage
et que dépend ndenge pasteur Flamme akobongisa prochainement ndenge tokokutana parce que toza na enseignement mwa mingi toza mpe na mwa batémoin ebele tokodévelopper na n'importe quel sens ya thème oyo kobimisa tokoki kopartage yango. Voilà, na pesi nombote mingi. Ciao. Ok, merci. Ezalaki pasteur Jean Bosco aza na école biblique oyo basala nzambe yaka mpe koyekola kati koyekola ezalaka bien moto ayekoli na moto ayekoli te kokesana ezali omona moto ayekoli aoza na balimite mais moto ayekoli te aoza sans limite aosa n'importe quoi mais moto ayekoli aoza na balimite. Donc nzambe apambola papa na biso pasteur Jean Bosco vraiment avant la livre au bon na kala mingi te et ça l'a déjà publié ba livre kitoko vraiment nzambe apambola ya bonama. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozaki na frère na biso Cédric Makela l'homme valable grâce na yende okomona bilili oyo na pesi mbote na héritier kasongo mokonzi à Bruxelles Kelly photo Shalom commencé na pesi mbote na merveille bindanda que j'ai salé à passant na pesi mbote na maman pasteur Ange bindanda na pesi mbote na presque Jeko Ali Boudiaki na pesi mbote na Fabrice Kimpala na pesi mbote na mon avocat maître Daniel Tumba maître Etiamine maître na Chiseleki Panzu na pesi mbote na Myriam bindanda Sarah bindanda maman Ange Maman Blanche plutôt, Maman Blanche Bindanda, vraiment na soki awa, pasteur Tetenda ya, ciao. Ciao. Ciao.